Mbote bandeko ya les avertis na kati ya émission oyo ya bosolo na bonzambe nkola pambola bino pour na temps oyo nyos boliko pesa toujours biso na kati n'est-ce pas ya émission oyo yaliko édifier bana nzambe. Toyaka vraiment ndenge na lobaka comme d'habitude avec ba thème oyo pa na bino pour na ko aider mutu moko libanda. Afin que tango koka ba message oyo na suka yo pe o partageant on a batu mususu et puis surtout ko tiango na misala puisque tous ateka bato bazo yoka yoka mzo bato tant tozo kama kama malamu to tiango na misala puisque ezali important koyeba ke makambo nzambe eza lokola kelasi ezali kelasi yango to bengi ba disciple ole to benga ba chrétien puisque bengi ba disciple puisque disciple ali muto alandaka n'est-ce pas mateya ya maître na ye ozali Yeshua et on ali kotika mutu nyonso akolanda émission na maboko nkolo yo 8 ans kolanda biso aux 8 ans olanda biso souvent tozali diffuser tant que diffuser partout de place oyo okomona émission oyo ezala na ba portable to na kati ba télévision to place sur komona émission oyo tala ngo vraiment na bokebeti na suka apprendre sikoyo ko partager ngo pa muninga mususu po yo pose la béni boyebi des fois na sali constat oyo il y a des thèmes ozali réellement réservés na bana nzambe. Il y a des thèmes réellement réservés na bana nzambe, c'est-à-dire il y a des gens oyo bali réellement pressés ya kolanda makambo yo ezo pesa bo moité oto bengi na lingala na biso na ndenga linga to bengi ngo ba polémique. Mais pourtant makambo nzambe eza makambo ya vie éternelle. Et ce qui m'étonne même ezali que to diffusaka émission na biso oyo ya bosolo na bonzambe na kati ya chaîne na bosolo na politique. Mais tu remarqueras qu'il y a des gens qui pensent que tout ça qui s'attend. Tout ça qui s'attend. Il y a d'autres qui écrivent même pour nous dire que Nzamba Batumwindu, tout ça. Mais moi, je viens ici, côté Abino Nzambe Abomoy. Nzambe oya kufela ki yona ngai ne kulusu. Nzambe oya tika ki kiti na bokonzi kiti na se pona ko bongi sa erreur o muta salaki. Comme muta sumuka ki. Il y avait des rituels tels que ceux qui m'ont sali masumu kala wala to nakati ya Moïse nakati ya temps Moïse to na loi mosaïque ceux qui mutu asali lisumu bazwi nyama babomi pona ko zipa lisumu wana mais nakati ya Nouveau Testament to na Nouvelle Alliance to monique Yeshua aye pona ko longola lisumu mutu asala ça dit yo mutu ozolanda ngai so ali réellement mwana nzambe yeba ki ozali de to benga bango ba santu ça dit mutu azangi lisumu pourquoi puisque lisumu nyonso oyo sali Soko sengi bolimbi nzamba ko limbisa yo. Mais là, je n'encourage pas le péché puisqu'il y a d'autres gens qui pensent que comme nzamba limbisa masumu nyonso na continuer ko sala masumu non. Conséquence à lisumu pe nde ezalaka. Donc ça dit eloko nyonso to loni nde ko buka yango. Nzamba ko limbisa yo akolongola lisumu wana mais ba conséquence etikalaka. Par exemple so amutu moko za kandumba okozo pe sida okobota bana bisika donc belé mais nzamba limbisio me bana na batikali Nzamba limbiso me malade on peut kotika la paix mon paix ou meli na nzoto na yo. C'est pour dire que et là c'est important que to vivre na ko bangate puisque nzamba sa papa na biso. To vivre na ko bangate mais to vivre na ko banga nzambe non na ko banga na ko sandeni na non ça dit vivre réellement na ko banga nzambe okomona ke nzamba ko pesa ba capacité o ko sala ke olonga masumu. Teme le zalinini. Na ba mikolo na ko lobela mingi bana na nzambe. Puisque souvent, tu as mingi ba faux prophète, ba faux pasteur, peut-être qu'il y a malamu, mais il y a sunga ba nzambe misusute. Parce que d'autres ont besoin d'écouter biloko bongo pesa bango bien, mais après, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour dénoncer, il y a aussi un temps pour annoncer. Alors, les gens n'ont pas quoi annoncer. Titre en tobi que non, pour nanini, ba chrétien ya lukuta baza ebele boye. Na français tobi pourquoi il y a tant de faux chrétiens na bisibino que na kati les avertis tu utilises plus ce terme il y a disciples pourquoi totangi Matthieu chapitre 28 verset 19 et le biboy allez faites de toutes les nations des disciples c'est de biso na kati les avertis to utilisaka mingi terme ya disciple. Pourquoi te expliquer ngo?
Maintenant, expliquer ce moqué. Disciple, azali mutu, oaza kolanda, maître. Chrétien, azali mutu, oaza kolanda, religion. Si ko yo pona entre chrétien na disciple, ko pona nani. Tabso web sanga ki yo ba disciple basaka ebele, da babouda, oui. Mais je parle ici des disciples de Yeshua, des disciples de Jésus. Et nous important, on a koy bangona. Mais du moins, ce n'est pas thème na biso ezaka que tolobi. Pourquoi il y a tant de faux chrétiens? Chrétien, pourquoi? Puisque un disciple a sa facilité, n'est-ce pas? Il y a qu'à vivre bon Nzambe. Il y a qu'à comprendre ma Nzambe. C'est-à-dire, disciple, ça déjà, na kati, n'est-ce pas, il y a cours, na kati, n'est-ce pas, il y a classe. N'engue Yeshua, ça moi si wana, ba pesa kabilo kabana na ba mboate. C'est-à-dire, disciple, azali mwana. Azali mwana mukolomdo mwana ndaku. OK? Tout ça, mokili, au moins plus de 7 milliards d'habitants. Sur 197 ou 197 pays, il y a monde. Dans je pense 193 ezali na ONU, mais dans l'ensemble, il y a 197 ou 197 pays dans le monde. Et ceux qui ont ici, population, sont plus ou moins 7,6 milliards de personnes. Bah, émission Tokosala na Katia dernier virage, Otobengi émission des avertis. Beauté, Bandeko Balandi. Nous en batons pour la bino. Tout ça toujours la bino, comme toujours, tout ça on a pour édifier parce que l'émission où nous sommes pour édifier Balanzambe. Ce qui pasteur a collé, toi Koufi, Moutakozango, soit moi nanae, toi moi sinae. Ça conseil de moi Sika, émission moi à thème où tout ça qu'on développer. Na kati ya statut église a tché komba moi sinae na komba moi nae. Baptême vous allez belé, ba dot, ba dîme, bénédiction en mariage, oyo, te mettre encore en place comme toujours, tout bien makanisi à moi mingi. Chaque mercredi à 20h, on va retrouver Bisso vraiment donc avec thème monsieur Yassika. C'est une émission hebdomadaire, donc chaque semaine, eh bien, les lots, ils allaient en tout cas concept Yassika. Babilo qu'on a nion ce tout monde qui on a quatre parcours na Bisso, yango to lobaki que to continuer bongo te. La religion chrétienne, Utawapi, origine donc la l'église de réveil, Oyo, donc bon, ça a toujours branché tous les mercredis. Donc à partir à 20h, donc ils ont l'émission chaque semaine dans la vie tous les mercredis. Émission à thème Nyoso, vous allez vraiment développer la quatrième émission tous les mercredis à partir donc il y a 20h. Oyo, voilà, émission la biso. Thème à Liboso, tout le monde la quatrième émission la biso, ils ont la thème sur. Donc traiter thème Oyo, to bengi. Comment est-ce que l'église ou bien comment est-ce que la religion chrétienne est bandaki? Tant que ça là, yango vraiment beaucoup de temps, il y a que beaucoup comprendre puisqu'ils allaient bah explication ça est tellement ébélé donc ko couvrir yango awate. Mais boy bagarre na kati ya mutu na bino que depuis Asie, Europe, Amérique, Afrique, Océanie, chaque continent ba yebi Nzambe. Mais sauf que chaque continent n'a pas besoin d'endenge basambela kanzambe na bango. Yango moni Yeshua sa koloba na kati livre Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Puisque libanda na ye nzambe mususu azalite. Libanda na ye vie mususu ezalite. Libanda na ye penzela mususu ezalite. C'est-à-dire mutu alobi que tout chemin mène à Rome, oui, à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Le seul chemin où nzela ya Yesu, nzela ya Yeshua. Yango sko yo muto la ndanga comprendre loko que ba faux chrétien baza mingi ndenge mo pena ba faux pasteur wana par rapport à ba vrai disciple na ba vrai serviteur ou ba vrai frère. Pourquoi naza koloba boy? Ceux qui sont à côté à bino, par exemple, dans les avertis, tout est à bino pour avertir bino, n'est-ce pas? Na makambu moko o bien mususu o to monaka na katia communauté, na katia ba église, na katia ba internet, na katia mokili tout court. Mais toi ko kebisa bino na banzela o boko ko landate.
par rapport à l'expérience où tu monitor par exemple où tu pèse sa cabine. Mais tu comprends que ceux qui battent les vidéos par exemple 100 personnes. Na 100 personnes on a peut-être deux cas comme tu vas comprendre de bazonga ka. Ndenge moko na dit donc l'isolo a dit donc lépreux. Oh Yeshua bikisaki na kati ya n'est-ce pas livre ya donc ya Luc. Bazala qui 10 moko comme tozonga ki. 9 bakendaki. C'est pour dire que oyo bazwa ka réception makamba nzambe bazaka muke par rapport à oyo baoka ba tonneau vide. Le lot internet tu benga ngo toile ezali comment on appelle araignée araignée na lingala za nini de toile ezali donc ezali quoi place araignée avant daka mna bosani mo araignée na lingala c'est pas grave toile ezali place araignée avant daka ce qui araignée avandi na kati ya espace a utilisaka toile na epo esimba e avanda sikoyo na babengaka internet toile na français musu babengaka internet la toile. Or toile tebi ke musa na ezani ni kokanga batu. Voici maintenant ce que le diable fait. Diable a coupé sa information nyonso de A à Z. Bon, mon internet n'est pas so lingo comme juge lelo. Obi que bon, na kozwa chaque jour na salaka 8 heures d'ita ko tanga ba loi ya Congo par exemple. Chaque jour na tanga ba loi wana, na tangi ba syllabus, na tangi bona boy. So ko sali plus de 3 ans. O ko na ko expliquer mutu loi ya Congo, to loi ya France, to loi ya Belgique, to loi nyoso otanga, on dirait mutu sali ma université. Pourquoi? Nyonso eza na kati internet. La toile. Basala ngo pona nini et capter attention à batu. Basala ngo pona nini po batu bazala focaliser na yango. C'est pourquoi tu verras l'icône internet mabale kufaka. L'icône internet batu misus bakoma ko baninga misus puisque akemu amoni makambo ba mona kate et côté na kati ba science occulte. Na kati internet, j'ai vu même la fois passer Moutumoko en Afrique quelque part, marabout, azape une émission de Batou Azape Gobenga, l'internet. Vous imaginez? C'est-à-dire, il y a des informations non sur Zali. Mais si ceux qui osali, n'est-ce pas, conduit par l'esprit de Dieu, au kota bikota kota, au kota la bitala tala. Alors et là on a ce que ça la nini ko baby sabo mono yango si ko ça va que ozomona vie na kibo Christo ezokola nangote tu restes bébé spirituel pourquoi puisque tu ne saisis pas les choses divines pona nini puisque internet est pesio accès mais internet ça ko pesio accès tellement ba information de belena ya lukuta na ya solo o laisse ko pone ya solo zo pona ya lukuta yango mona soki mutasali vidéo na ye atie photo moko boya mwasi moko bolumbu batu bakotala ngo ebele o balingi kotala bolumbu. Pourquoi? Puisque les gens sont animés na bolumbu. Ou bien misusu bakoma kutu azui pe vidéo na epa sali makomi titre pe ya lokuta batu bakotala lokuta wana moka za kwebisa ngai ki non mais mutu wana asala ba vidéo comme ba titre ya lokuta mais pourquoi que na kotala ekasi. C'est-à-dire les gens sont tellement captés que bazoko bossa na essentiel. C'est pourquoi il y a des faux chrétiens. Baza tellement ébélé. Tout en dans le passage moko. Tout dans l'acte des apôtres. Chapitre 16. Toujours verset 30. Alors les geôliers ayant demandé de la lumière entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Azali solo ya gardien na kati ya prison tant Paul na Silas bazai na kati ya prison tremblement de terre salemaki
ba porte fungami yes quoi kanise que ba donc il faut ba kima normalement des prisonniers ba kima ka so amoni donc le mo salami bongo embuscade de salami mais eko sala que banga ki bato ba kima puisque ba prisonnier moko presque politique hein ba kanga bango à l'état n'époque boy ba que après ko kende à Yeshua ba disciples bazaki vraiment na problème puisqu'ils étaient jamais acceptés dans la grande majorité aux zaki abato bazako tambwisa n'est-ce pas mokili à l'époque ba romain. Et ça bazaki d'autre part na ba romain baliko empêcher bango basa musala ya nzambe et d'autre part ba sacrificateur ou ba église c'est-à-dire ya ba synagogue bana balinga peut-être basa musala nzambe scolaire c'est-à-dire ils avaient toujours des problèmes alors bana kanga bango de temps en temps puisque c'était ils avaient interdit na bango ba prêcher Yesu partout na kati ya mboka. Alors à l'époque bakanga siko Paul na Silas na prison nde lisolo yangoyo muto siko tema bangaki tanwa kimi appelé ce monde puisque zaki molili atali boya moni que Paul na Silas bazali na kati ya prison na cellule na bango afukami ko banga sala ki ko banga mesala ki ndai ko loba na atuni bango Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est-à-dire pona oza la sauver et bongi oyeba que oza na kati ya libungi oza perdu au fait. Mutu o lukaka nzela za mutu oyo ayebi place azo kendete. Telemi atuni nzela. Mutu o lukaka nzela aza mutu o peut-être azo kenda destination moko boye abungi a telemi po atuna bien po atia navigation na so azo poussa mutuka. C'est-à-dire so olingo za la sauver et ça yo moko faut d'abord comprendre que oza perdu. Mais est-ce que c'est ça qui tue maintenant aujourd'hui les chrétiens il y a 2020? Un chrétien masturbateur, mayemba kanaye. Un chrétien voleur, matéa kanaye. Un chrétien, je ne sais pas, prostitué, mais aza diaconesse. C'est ça aujourd'hui, makambo isa le malelo. Si comme mutu, moyen aza la sauver, aux andeni, ce qui est moko, aza na conscience wanate. Puisque ce que Dieu fait, c'est quoi? Nzamba salaboye, que mutu ye moko à reconnaître ma benaye, et puis pesa la nzambe. Yongala na ebsaka bandeko mingi tout sola na pesi bino mbote bandeko nyonso to sola la téléphone Nzambe a continuer vraiment ko fortifier bino la vie de Yeshua est la vie ya libela. C'est pas une vie que non puisque mikolo ozana moi cité tous en mobilité tous en moi na te yango fo luka non ya vie moko fo mutazo décision de ndeka na ebsaka bino mais tant on a le baka et mona tuna ka bandeko ndeko sko yo relation ni ozana ngo pour le moment entre yo nankolo Yesu. Omona absinga ono ngai à l'époque na yambaki Yesu. Omona tuni oyambaki Yesu ndenge nini ono ndeka ezala kaka bayambisa kinga Yesu. Ça dit bayambisa kyo Yesu. Moyambaki Yesu te. Voilà pourquoi ça faux chrétien. Voilà pourquoi on a faux chrétien. Donc un disciple c'est celui qui est appelé à écouter, à comprendre le message divin. Et après avoir compris le message, Yemoga mituni, maintenant je vais faire quoi pour être sauvé? Nicodème asala yango. Na Jean 3. Jeune homme riche asala yango na Marc, na Luc. Mais malheureusement ya kenda azongate. Jolien au père sala yango lobi. Seigneur, abenga Paul na Silas. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ma PC réponse na 30 par le bi, na 31 par le bi. Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ndimela Yesu. Oui, Yesu na linga za Yesu. Ndimela Yesu. Okobiki sama yo na libota na yo. Acte 16, 31. Ndimela Yesu okobiki sama. Parce que quand ndimela Yesu na bako episode que non loba na ndimio non. Ça dit il faut yo moko. C'est ce que je voulais dire on a ça kabandi ko ça peut ko bisa yo zo landanga lelo. Ozui vi na otamo likola mesa. Tu mets ta vie sur la table. Otali sikoyo osali balance. Makamunyo salaka ya malamu, makamunyo salaka ya mabe. Otali balance. O reconnaître ma be na yo,
oyebisi nzambe sikoyo vraiment d'une haute voix. Talangai na ibaka, na kosaka, na yinaka, na tongaka, na cholaka, na salaki ndumba, otangi mabeno nyonso wana. Après bisi sikoyo Yezu ebisi ye, mena lingi kosala yango lisusu te. Mais sauf que nazo koka kosala yango na makasi nanga moko te, kotika yango je veux dire. Na ona pesi bomoi na ngai na maboko na yo. Yo moko siko tambwisa ngai longola nyonso ya mabe longola nyonso ya sata ça dit ofo osola na nzambe osala deal na nzambe osola na mokeli na puisque mokeli na ba yebi pourquoi est-ce katika biso moko to ya epa na ye po bo santu na ye sale mabandeko mais soki yo za chrétien ti lelozo tu na ngai ndeko nani comment on appelle ça apôtre moko benga ki ngai alobi na ngai soki moi ezali na pesa dim eza mabe faux chrétien. Nous avons parce que yomoko tala so ma beso malam. So ezaki malamu pourquoi tout nangai. Donc bref ni koloba que mutu nyonso oyo alinga sala nzambe e bongi azala sur so azali na kati ya nzela nzambe. C'est pourquoi la Bible donc va nous dire Yeshua sa koloba na kati ya Jean 3:16. Alors, sa mission à l'objet que non, Dieu a tant créé le monde, a tant aimé plutôt le monde et qu'il a donné son fils. C'est-à-dire, Nzambe alinga ki mokili a pesi mwana ito mi pesi ye moko. Et ni kobanini, yo peso ko lingi via Nzambe, boyin ko mi pesa yo moko pa Nzambe. On n'a pas fait une prière pour Nzamba ya ko quitter la biso, ya ko biksa biso. Je ne pense pas que Bato Kala, Basambela Nzambe quitta Biksa Biso, puisqu'il ne savait pas quoi faire. Basaki na relation de Soudan Nzambe te. Nzambe na bolingo na ye, ndandima ki sikoyo, ba ya, n'est-ce pas? Donc plutôt aya ko kitana se, ye moko, asa la sacrifice suprême. Ce que lingi o Biksa pa Nzambe, faut mi pesa e pa Nzambe. C'est-à-dire, ki bo moto na yo, o mi pesa e pa na ye. Ça peut arriver que Olanda qui mate à Moutumoko au sepela kanaye, Olanda qui mate à frère Kashisha au sepela kanaye, sauf que Ngai na ko pesa yo bo moite. Ngai na ko comme maître na yote. Ngai na ko comme pasteur na yote. Ngai na ko comme na sa frère na ko aider peut-être de comment place on tangaka pour comprendre ngo bien tanga ngo sala donc peso quelque chose na ebandeli wana. Mais ce que mo comme réellement né de nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu ne vas plus courir faire des courses pour le pasteur. Le pasteur en tant que frère. Tu vas pas commencer à trembler devant maman pasteur puisque yende maman non au sœur nayo. Nzamba kolongola réellement donc esprit wana ko banga na kati na yo akolongola réellement auto benga ka complexe na kati na kolongola yango pour pesa no ma vie de façon que au monde que oui celui qui vit en moi qui est en moi plutôt est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme on a facilité n'est-ce pas il y a comprendre que il y a le diable dans le langage du diable faut na banena okima yango. Alors je te dis aujourd'hui que ce que vous allez kolanda mateya ya mutalokuta un jour pour kumaka mutalokuta tout le monde a ango banani baton sa église ba faux pasteur banani baton disaka ba église ya ba faux pasteur n'est-ce pas bino ba faux chrétien banani ba komisaka ba faux pasteur ba mvandu ba pesa ba mbongo n'est-ce pas bino ba faux chrétien banani baselesaka n'est-ce pas manipuler banani baselesaka même basi ils se laissent laver par des hommes qui se disent pasteurs banani bino ba faux chrétien mais jusqu'où tu vas aller avec tout ça période moko bonatei quelque part moi si moko ba e pa nga tuningai frère ozomona nini ngabi nazomona nini namona nini oh et pas nanga namona lokota c'est-à-dire elles ont besoin bien elle avait besoin na ebise que non nazomona nzamba sa ko laksanga ibona et puis elle va croire à cela on le balanda parole ba sa ko landa ba parodie on le balanda
parole de Dieu, pas parce qu'on a la philosophie des hommes. C'est ça qui fait que moi, je vais changer statut et cause à la terre. Il y a faux chrétiens. Et les faux chrétiens, les faux frères, Ephésiens chapitre 2, verset 8. La Bible me dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est-à-dire, ceux qui ont mis par le moyen, ceux qui ont la foi déjà, dès que on dit mingolouana, dès tu seras sauvé. Comme dans le bas qui est mesa, Yesu nangambu yo nangambu ebisiye. Mokonzi talanga makamuna sala suki naza ko tala film tala ba film ka mabe talanga yi suki nazo kansa mabe na kansa tsumba liwa batu talanga yi suki naza ko kosa mwasi na ngai na kosa ke bona boy talanga sona kosa mobile na kosa c'est-à-dire il faut yo moko o confesser. C'est pas ce que les catholiques font que na ma fenêtre nini les choses donc démoniaques. Yo moko solina nzambe puisque seul lui est capable de te pardonner, de te laver de toute iniquité. Makila na ye sopana ki également pour na ko purifier bo moina yo. Alors ceux qui osent sincère na ye, osent réellement sincère na ye, donc on appelle au boko na katia bo moina yo. Donc alors tout le monde dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Zamba pesi donaye. Jean chapitre 3 verset 16. C'est un don du ciel. Mais si il faut yosanini ondima. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est-à-dire, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce est déjà là. Avant que Ngaï na autobotama, la grâce était là. Avant que Congo et Botama, la grâce était là. Mais ce que Yoshiko Moutou n'ima que cette grâce, si je crois en cette grâce qui est Yeshua, je serai sauvé. Dengue Jolia Lobi, Balumna Jolie, crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, ils ont don outil colo. Ce que don on a ce que pour on dit mayango faut être sincère. Il faut pour ce que action on est ça malaka tabo monayo, il faut être réellement sincère. Soit la sincérité ko simbate ndeko, et ko simbate. O ngan nazaboye, soki nazui musala zaka plus que la pesa ka dim nangai. Mais est-ce que tu penses que ça pour na dim de pesa ki ozu musala? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des athées qui donc Moutala chef noir azakutu athée. Chef noir musaza athée. Asa andi maranzambete. La dîme c'était une activité israélite. La dîme ezaki makambu ya bana Israël. Tolo bango balaboni. Ce qui pasteur a été à Kakitoko, a été à la sanctification, a été à Kabonaboué, mais na souka ebisio que non, pesa dim na yo. Yebise okosi. Yebise la kesa nga place yeso asengaka dim. Tout na boz la peine na courage, yana bi que courage na yaka soki obotami asika. Et ça le kola moi na classe. Na katia classe, professeur en mathématiques a toutes nos questions. Ceux qui ont eu réponse aux à l'aise, hein? Mais ceux qui ont eu réponse, yo quand ça tout n'a pas prouvé yo. Tant on ça, ceux qui ont eu réponse, et moi on a comme appelle beaucoup solana professeur le cola, mon a c'est que non. Ah ça x au carré, y habite, ça x au carré moins 2. Non, t'as la goutte boy. C'est-à-dire au moins ça débat na professeur. Ba théologie, on va ça ba théologie. Parce que exégèse.
spécialiste dans le Nouveau Testament. Akoyana ba parole akenango boye misusu kutu pona kaka ko défendre dim bazongi na Daniel babike no dernier temps comment dirais-je donc comment mutema makasi pona ko pesa bazongi na Daniel pona ko défendre kala dim. Or ce sont des voleurs. Pourquoi? C'est Dieu qui voulait que ba pesa dim pona ba lévite mais bango bazo ko ba dim pona bango. Et même, c'est même pas Dieu qui parle. C'est même pas Dieu qui parle. Maintenant, c'est eux qui parlent au nom de Dieu. Ce qu'on peut se dire, mais ils maudit. Mais ils ont maudit pour qu'ils dit malukuta, ils ont bon à battre. Mais ce qu'on ce que moi, dans Zambé de frère, ce qu'on dit chrétien, vous allez disciple. Disciple. Baoko Saote. Baoko Saote. Moi, je me rappelle, place dans Nazala Kala. On habite à Barcelone, pourquoi? Puisque Naouta Kuna. Jour moko boye na juma retard na ye culte mukolango mukolo église a opesa message à dim sko ngai comme ki sko na masuka moni soki olingo o abandonner makambu ozo vanda na sima pona sima za ka facile soko moni kamo e sepelso to obimi na yo okay na va na suka dans la porte ça dit ya otala liboso betonga na koti ya moninga boye na moni maga lembi abi c'est muto go yate puisque je lui avais dit. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement donc changement de quoi? De loi. Sacerdoce changea. On n'a pas besoin, il y a que ça, rituel. Nous avons besoin, il y a mitema. C'est pourquoi tu restes faux chrétien, puisque tu penses qu'en donnant de l'argent dans la église, pasteur Alingako Temakasi, donc la porte du ciel s'est ouverte. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas le pasteur qui va te faire entrer. Yeshua lobi, je suis. C'est lui. Je suis le chemin. Nzela Zaka Moko. Et si tu ne croises pas Yeshua Nzela wana, tu n'hériteras pas le royaume de cieux puisque tu donnes beaucoup. Dans soi-disant un organisme mot quelconque, tu donnes beaucoup à ton pasteur. Rien à voir. Rien à voir. Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Yeshua lobi, abandeli. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça dit tant que yo avez un problème. Avant même au sambela, au téléphone au commun pasteur. Papa, j'ai un problème. Est-ce qu'au sambela qui a un pasteur comme là? C'est pas mauvais d'appeler quelqu'un pour prier avec. Peut-être que ça peut arriver que tu te retrouves dans une situation tellement fatiguée, tellement désemparée. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'une personne pour t'encourager. Et ça, c'est normal. Mais tu dois savoir. Tu dois savoir. Ton appui, ce n'est pas le pasteur. Ton appui, ce n'est pas ton apôtre. Ton appui, c'est lui seul. Le vrai berger. Les bons bergers. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ce qui y a Yeshua de mon côté, c'est que tu dis à ton pasteur, oui, papa, je péchais. Oh, ma fille, c'est pas grave. Non, c'est pas lui. Ce n'est pas à lui de décider si c'est grave ou c'est pas grave. C'est pas lui, c'est comme le bateau qui n'est pas catholique pendant qu'on sait la confession. Ce n'est pas à ces gens, à ces hommes de décider pour, n'est-ce pas, ton pardon. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que ceux qui ont donc souviens-toi là où tu es tombé et tellement continue la marche. Ça dit Senga pardon. Donc Yeshua dit à la femme, n'est-ce pas, adultère,
Où sont ceux-là qui t'avaient condamné? Oh, bah, qui nous va foudre. Mouta condamné, on maître bakay bangonyos. Yeshua dit, moi non plus, je te condamne. Je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Matthieu chapitre 7. Passage où ils allaient pour réellement comment le sort réservé quand on a un pasteur et a fauté avec de faux chrétiens, c'est la même chose. Écoutez, Matthieu chapitre 7, verset 22 et le biboui. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand tu vis dans le péché, tu penses que oui, maman, c'est ça qui toque, ça bien, oh, santé, qui toque, ndaku, ça va, mobali, moi, si bana, va très bien, qui toque. Mais tu vis dans le péché, tu te dis que tu es chrétien, tu pars aussi des fois, tu fais des prières, tu vois aussi des miracles. Puisque le miracle, c'est quoi? Le miracle, ce n'est pas que c'est toi qui le fais. Il y a aussi d'autres miracles qui se font pour que Nzambe a se glorifier yemoko. Yo se glorifier aux humains pekobi que oui, nazala nguya, mais nasuka ebisio que aeba ki okutute. Tu fais un travail dans le noir ou bien au noir. Tu n'as pas un numéro d'enregistrement et pas un colo. Ayebiote, il ne te connaît pas. Et il ne t'a jamais connu même. Il ne t'a jamais connu. Alors, faux chrétien, et bongi n'attend gozo kangai, au sala choix. On go vivre nan Nzambe, le kola, poukounanyao, c'est-à-dire, ceux qui poukoazate, et plutôt ceux qui n'y a pas pourquoi bini mouké, ceux qui n'y a pas côté pourquoi ça lui semblant, non. Tu veux faire du théâtre avec Dieu, non. Ils sondent le cœur. Ayebi mote manayo, kat nangwa yebi. Tu peux pas de kosa Nzambe te. Nzamba bimeli Abraham na Sarai. Nzamba sa ko pesa ba promesse, non, moi c'est non ko bota bona tout ça. Sarai na musika zo murmurer na motema. Nzamba biso zo murmurer. Ozo murmurer. Nzamba ayebi motema na yo. Tu peux être un bon chrétien, tu peux être un bon disciple, j'allais dire. Soki kaka, au sali repentance de vrai. Au sali repentance de vrai, ne au coma, n'est-ce pas, vrai disciple. Ceux qui ont commis vrai disciple, ne à ce moment, au comment en kembo na Yahweh. Et bongi, bambuma ya molimo, ebi manakati na yo. Tous les mauvais fruits, toutes les mauvaises œuvres, il faut, n'est-ce pas, banni. Nzambe a sala yo grâce yo landingai. Sur ma question zali, comme d'habitude, botou n'a pas répondre. Pour la pambola bino, trouvim balassim avec un autre numéro sur les avertis. Shalom. Amen, amen.